La dame des dames, la grande dame Irène Maboni n'a pas sur un théâtre. Patricia Douarda, la femme qui assure et n'a pas sur un théâtre. Merci que vous avez bosé bello boza ko soutenir chaîne. Oué rason oyo batu baza ko meka kolobela avec petitesse. Soto zongi côté recrutement tangu wera abandi mouvement yemoko ba jibe ba kimiye abandi ko recruter batu ya sika. Bochanga na kombochela na commentaire pardon. Ba oyo boyebi ona kobosana bocha na commentaire. Bo la kisanga orchestre bo commenter bo la kisanga orchestre oyo ezalaki na meilleur recrutement koleka orchestre ya Maison Mère ya Werason. Na Maison Mère nazolo bela ba Ericho Tanabe, Ferre, Kabose, JDT, Babindombe, ba Bill Clinton, ba tebele bango nyosbo yebi bazalaki kuna. Meilleur orchestre là. Côté recrutement, je pense que Werason fut le meilleur recruteur. Azda ko recruter et puis ayebi ko recruter. Ba oyo bazalaki na meilleur attaque chant. Tant bozoka choral, ba choriste, ba meilleur choriste. Tangu baza koyemba. Boyoka banzembo lokola Tave Katanga, boyoka banzembo lokola Tete Tumba, boyoka banzembo lokola ataka lai bwingi wana, boyoka ba chorale ozalaki na kati. Boyoka ba voko. Boyoka orchestre. Est-ce que ezana orchestre bazala na soliso ya yebana lokola Flam Kapaya? Ba tenoriste lokola ba Ferre, ba AJJ, ba Emelia, bango tu baleka kuna. Ba meilleur, nakolo ba meilleur animateur, ba Bill Clinton, ba Seleo. Ezalaki na niveau kutu. Kofi, ko recruter ba musicien, azaye ko landa, nini critère ya Maison Mère. Yango bomonaki kotoyo tozana nani koto bozana eboalote yepe aluki eboalote na ye boza kotona boy we kofi pe aluki kote kuna boye kaka ekoma tina niveau wera bimisi cri ba danse muto ko meka ko nini ko attaquer ba danse wana ekozala quartier latin wera ena ko imbiko quartier latin ba bini yango ba memi yango na marque na bango. Parce qu'il y avait de la connaissance en musique. Na année wana toloba 7 ans depuis que Maison Mère et Salema 7 ans Maison Mère et Salema kala nazolo bela à partir ya 98 tangu ba jibe ba kei à partir ya wana tozwa 7 ans à partir de 2000 soki ya 98 ti na 2004 nazwa ti 2004 na période wana qui pourrait essayer comme mekana Maison Mère ezala côté ba fikine ezala côté ba concert ba sortie ya ba concert ko bima libanda Maison Mère bazala ki ko chapeauter kutu BCBG benga ki jamais ko poussana sika na kati ya seta wana wera bimisi batu wana nyonso noti koloba sika mutu lokola Marka Oz mutu lokola Trésor Kongolo bobanda pe koloba biso pe depuis Ferre azala Ferre na 7 ans na ye tango bandi pe carrière na ye solo na 7 ans na ye depuis 2007 ti 2000 soki toloba 2004 et 2014 biso pe toza ko prouver que toza pe danser tobimisa oyo tobimisi pe oyo. Côté recrutement, bola ki sa est-ce que boki ko ça la comparaison à recrutement? Pendant que naza koloba na quartier la tête tozalaki na ba fali tozalaki na ba bourreau ba fali banani lisusu ba oyo nani ba Gibson bazalaki wana ba Jordan Kusa bazalaki bayaki pe na makambo akobina côté danse pe na Maison Mère ba danser ezaki orchestre complet côté koyemba côté animation côté kobina côté ba spectacle bazalaki na nyos
sika lelo bino bato boza koloba fere aza danze fere aza likolo fere nde soki ndenge nini o naza ko je na discovier pas aza bien aza pe grand aza kosala makambo na ye côté sika chant attaque chant na ye ngai personnellement attaque chant ya fere eza nango bien mais na comparer yango te na attaque chant ya maison mère 7 ans après nini 7 ans depuis que bakota na maison mère ti balongwe 7 ans wana to tiepe 7 ans ya nani ya fere gola orchestre ya malonga ezate parce que na kilelo soto lobeli chorale ba catholique ba inongo makambu basali na nini na Adidas Arena na Grand Paris Arena chorale wana mes chers amis ils ont chanté so botali pe bien na yebite na boye ko sala ba comparaison ebele mais ces gens là ont épaté le public ba yemba ki tellement bien mais so to comparango skana bino bozolo ba fere aza danser aza moyembi fere a chanté na Adidas Arena fere azalaki na ING Arena bo comparer chorale nozoke na ba chorale botala ndenge ba yembaki koyemba ya ba catholique parce que bango eza génération ki lelo to sauter ba échec ya fere toloba na 2017 2014 fere abimisi mutute abeti pe makambo malonga kuna meilleur animateur azalaki te meilleur chanteur azate ba meilleur danseur na maison mère ba meilleur chanteur ba meilleur danseur bazalaki so Wera son na période on azalaki le musicien le plus populaire ba musicien populaire bazalaki mais wera bazé koloba plus populaire sika depuis fere abima akoma kosala carrière na ye solo est-ce que akoma même musicien populaire depuis we fere akoma azako beta solo we akenda combien de pays na Afrique ko beta ba concert wera abeta ba stage ba FESPAM abeta akenda na nini oyo na nini moko na Hollande na nini na festival na Hollande abeta yango mais est-ce que makambu fere sala na makambu wera sala est-ce que zana ndenge moko parce que toza ko comparer na ba obaza ko loba ofere aza danser lelo mutu aza ko konza aza ko kamba so toza na kilelo sika côté chorale ya fere chorale kaka ndenge baza ko yemba boche ba catholique ngana zolobela ona na yoki ona moni na ba concert so toke na ba album ba o ba yembi boyoka nzembo lokola so maimuna soki nani Fatumata wana pardon boyoka ba chorale na bango boyoka ba vocaux botia pe ba chorale ya bato akarnya nani ya jet set vous allez voir que Werason il est azako continuer pe koza la formateur azana litoi ayebi eloko ni azako pesa na bato wana selonga sika tota la pe côté ba anima parce que na uti kolobela chorale tota la pe ba instrumentiste instrument orchestre na ye ba o baza ko beta ba instrument faire abimisa nani tokoloba en tout cas tant toza kolobela ba instrumentiste faire pe na carrière na ye abimisi oyo na oyo bazo sala pe succès na bango lelo bazo yokana mais pas ya wera toyebi Flamme Kapaya toyebi nani mususu wana oya lobaka mingi ke mutu asala ndombolo papa wana azaka na maneti ya minene komone kiminga muke vraiment na yebi ye na uti koloba kutu kombo na ye avant na sa l'émission ok Flamme Kapaya bozui Christian Solo Christian Airbag bozui babanani bakimbangu solo bozui baza ebele o baleki na maison mère baza kolobela bango ti lelo ke soki boyoki bango baza kolobisa batu même mwana mwasi oyo ndeko na biso oyo nani ya mwana mwasi wana nani yepe batu bazo lobela ye donc na maison mère toza pe na makaba bango tu donc soki mutu aleki na maison mère Wera yebi ko imposer ko utiliser bango bayebanaka tozo kende tina mutu drummer o baza balobela parce que faire alobi ya aza danza ayebi makambu depuis aza wana même drummer oya koloba okinga na sali mingi koleka kakole azati côté ba guitariste na oti koloba donc côté ba chanteur na oti kolobela bino ba chanteur na katia jet set est-ce que ça na chanteur ou aleki catholique
Est-ce que ça na chanteur oyo aleki soki nani oma masa moko bosoki inongo bango bazo yemba na ndimite ke na jet set bazana batu wana parce que oyo muto basala kakuna ezaka ka fere muto ayemba kaka fere batu na ye bayeba na kate panda bota la Ferrari kaka exemple la Ferrari depuis Ferrari akenda na akota na jet set Ferrari na maison mère akota dans moins de 2 ans ba pesa enzembo azana combien d'années et pas ya fere. Est-ce qu'Aibimi ayemba na nini na jet set ou bien la kaka mutako ya cœur wana ezaka point de vue nanga mais en tout cas Foué Rasson azana concert année oyo azana 2 concerts na ba arena mibale onenga na yebi oya kozala na posa ya ko soutenir Wera abongama parce que bokolingate ba petit oyo ba sekabino bokolingate bilobela ya ba inconscient ya ba ingrat et ya kosala makelele na réseaux sociaux bobongama bozala prêt pona koyamba ba date ya Wera Son bosomba ba billet bosepelisa ye puis bosepela parce que Wera epa na ye eza place ya esengo boko sepela ngam na bino Gilmas bandeko bochela ngai ba j'aime na bino a plus.